Ça na maël mabe. Ozolinga kolobisanga makambo na zolinga penza koloba te. Mais le ko tindikanga na loba na obimisa. Parce que tant ozo créer guerre, ya ba Gaulois na ba warrior. Ozo profiter nani. Tu sais solo te parbi j'ai francophonie et côté vraiment trop politique na carte. A politiser j'ai francophonie. Et ça na ndeko moko aza aîné na presse. Oui, bien, très bien. Donc, Asala Combo. Asala Combo. Mais na âge yaye, à quoi il faut déraper ndengwanate. Parce qu'il y a des gens qui croyaient que na Congo, vie est zatée. Insécurité est totale. Voilà pourquoi il y a eu même des pays qui ont désisté. Au moins, il y a des gens qui ont dit que Congo ndeng mususu. Bamona Congo lokola moi jungle moko boye par rapport à ba image mususu otomemela kabango. Merci Balagnas, tu es la grande découverte, mais tout le message qu'on a toujours Efrada. Moi, je suis Rambonda, Bakolo, Babina, Ramutoya, Nabusolo, Nakati Internet, Bassanga, Baye, Bilba, Okutanga, Nazara, toujours Efrada, Moutaboya, pour le mec qui n'a pas honneur, mon respect toujours à mon vieux Israël Moutombo, Louis Francis, mon vieux Serge Kabon, tout, ma vieux Ongana, Okutanga, ma vieux Baprananga, également, mon vieux Papi Mbomada qui a. Il y a Papi BT toujours. Merci aussi de maman Nadège Moula, tu as confiance et la fidélité au plus, ça va toujours effrayant. Quand on est sur la plateforme, on a solo l'internet. Na solo rana ba ikongomani na solo rana ba na mboka pour to solo la solo o Italie marna biso ya Congo peut to solo ba domaine nyonso tout toujours kanenge za toujours na kozala ngamo ko telelo na kozala na oyo azambala liboso aleka na bosolo l'internet mais azamona ndako na kolinga yemo ka se présenter na ba o tu ba kolanda biso bo s'abonner massivement zible bayoka Afrique Pro toujours charge ya ngoni maramo. Bonjour papa nangai. Oui, bonjour Efrador. Oui, papa nanga. Oui, moi c'est bien Jean-Claude Bassakumuna. Nazali moko na kati ya maison bien que seulement Mikolomike. Vraiment. Mais c'est ngolangé zali que na retrouvé ba sur la grande découverte. Banda na moko maman na biso Nadège Molato. Papa na biso fiston Combo sans oublier maman Youyou. Et puis notre petit frère nanga propre fiston Mukanya. Et puis na Dodé na Yolo, donc vraiment beaucoup t'as déjà parce que makambo bandi boleli mingi ono na vandi tan ebele bomona kanga lisusu te mais lelo nde na ye bokota esika nyonso ezwami bino kaka na nzela misapi na bino bo like bo sepela nango et puis bo chater pour nyonso lelo. Je crois que vous ne serez pas déçus, on est là et nous allons travailler pour vous. Merci beaucoup.
kaka ndenge papa nanga Jacques-Claude alobi bokota toujours ani marmo de bandi ezwaki pe mo bata azalaki na biso te na ba raison moko bu eza na kati moya ko lobana tout na itando ezali mais mingi to ko na papa Jacques-Claude masolo tali makamenge ya francophonie parce que ezalaki événement au biso tout mona ke sili koleka na ville ya Kinshasa na mboka na biso ya Congo mingi na capitale to ko solo mingi na papa Jacques-Claude masolo ne ya francophonie po azali moko pe oyo ya ba analyse ou raisonner kana ba o itali moko papa Jacques-Claude en fait ko tana mo bozino ya makambo na biso to ko solo mo makambo ya francophonie boni santé boni ba activité sur les kandenge nini. Oui, santé zanango bien donc tozomona en dépit à nyonso hein parce que si tu dois définir santé ça va devenir un peu compliqué. Ouais. Hein, mais en général on est bien portant et nous rendons toujours grâce à Dieu. Nous permettre à biso tous à la santé peut souffler de vie. Yango celle que tous se retrouver sous une esika oyo to PC là. Pe bana la grande découverte surtout petit nangai Jackson Mukanya à comprendre makambu oyo ya kitoko eleki na événement oyo toti collection na mboka na biso. Quand on a sarabino on est rappeler la vérité toujours bosolo toujours na mboka toujours bosolo na internet sans oublier na mona les grands wenge bato o baboya nyungu na mona président Chokoro na mona vice président Lola Gires na mona Jaël na mona Bives Ngole na mona les jeunes managers donc manager Marcel Mouya donc manager Wasimi makamna Micho sans oublier Afripro toujours ya on est makambo donc président Zibe Bayoka donc na mona sous famille Dikrono Mobimba famille Lokole on est famille na ngamoko papa na to côté vraiment na bozindo ya makambo na biso lelo auto singa to solo lango mingi j'ai francophonie tout seulement na mboka na biso est-ce que vraiment ni vraiment to bandaki kozela na j'ai francophonie bon en fait question tuninga na biso ba congolais parce que yemoko na organisateur azala kozela quelque chose oui et biso oyo toza pays organisateur tozala peut causer quelque chose donc je crois que ceux qui tolingi to répondre faut que na angle wana angle parce que nini oyo biso ba congolais précisément biso ba kinois parce que esalemi na kati ya capitale nini oyo biso ba congolais général oyo tubandaki kozela na ya francophonie en plus francophonie ngo lekindenge nini. Bon, le grand problème c'est quoi? Au moni likambo francophonie oyo ba mingi to sutuki nango. Surtout ba kinois parce que to meka pe ko tuna ba kinois belé bazala comprendre vraiment yango te. Parce que ce total parmi les objectifs ya francophonie c'est d'abord que ça la promotion ya langue française. Et sans vous mentir, c'est que vous devrez mettre en tête par rapport à la définition francophonie, nous avons premier grand pays francophone. Vous allez comprendre. Donc, on allait s'attendre vraiment de beaucoup de choses. Premièrement, nous les Congolais, parce que qui nous a Congolais, Bamatadien peut baza ba Congolais. Et le Kamba francophonie est tel qui m'a bandé qu'on a vu sur baza na pas si qu'on a na nord qui surtout pensée pieuse. Na bandé ko bazali kuna bamsou bazo bombama bazo kota na bazamba vraiment sengé to kansela bango et aussi s'attendait de quelque chose parce que les Français aussi c'est parlent là-bas. Donc qu'est-ce qu'on attendait? Tous avons d'abord réussite à la totale. Et puis deuxièmement, c'est que nous devons mettre en tête ezala ki miroir moko. Ya kolaki sa mboka na biso lolengi nezali ko évoluer ndenge nini makambo ezali ko sala na mboka na biso. Tika na bisayo Efrador, oui. Omoni bande comme ça bana libanda mboka. Oui. Bazulaka Congo ndenge mususu. Ba mona la Congo lokola moi jungle moko boye par rapport à ba image mususu tomemela ka bango. Mutuna mutana ndenge considérer ka Congo. Mais à partir ya jeu francophonie to teki image ya mboka na biso. Parce que il y a des gens qui croyaient que na Congo vie ezate. Insécurité totale. Voilà pourquoi il y a eu même des pays qui ont désisté. Moko biso moko peto bebisa image mboka na biso na bandeko baza libanda. Voilà pourquoi
na makambo yoteleka na mboka toteki image ya mboka na biso positivement du point de vue sécuritaire, même infrastructure, parce que lelo bana mboka ebele même bakinois baza très content ya komona même ba gymnase ya stade Tata Raphaël hein, ya komona même ba stadium ya Martyr ndenge komi, vraiment tout le monde est très d'accord avec ça. Et puis bandeko même parce que sur 54 pays membres à francophonie, il y a eu 37 pays participants. Mais ça, les pays, le Québec, le Luxembourg, eux, ils na bango koya. Oui, par rapport à l'insécurité, ils ont un Congo. Koto kuna na est bazo do bato bazo ki mabambango bunaga dépose la qui récupérer na maboko ba Rwandais kuna nemo pe na kwa mutu bato bazo ki donc yango bato bangaki na phénomène ozoleka na mboka na biso ya na kati ya capitaine na biso yango bangisa ki ba pays mingi parce que image veut que na ndenga bien te. Bon, effectivement, bazana ba raison na bangwa ko banga même Canada ouais qui na dernière minute à bangaki. Mais tant que comme Soubaye, Azalaki convaincu. Vous savez qu'il y a même des gens, des politiciens, qui disaient qu'il faut pas créer climat et insécurité pour les investisseurs bayaté. Et il y a même les fils de ces pays, au Balingaki, 9e genre francophonie et ça la Malambo Canabisote. Et Bamsous même Balobaki ko Simbata Mukolomo côté. Laissez-moi te dire, Efrador, quand je te parle en tant que Congolais, digne fils de ces pays, à part Congo, père et de mère, comme sous-souté, père de mère, de père et de mère, de sang. Mais moi, je peux te dire une chose, donc, Batino so bazalaka na ngambu mokote. Alors, tokoyi kolobate que lokola bamsusu babe bisaka biso no stobe bisaka. Mais papa Jean-Claude Malobeyoza toujours na ngambu na yo, le loko tsholo ba oza mutuya. Olobi ke toteki image na ndenge ya libanda. Mais le lo vraiment que nini ba avantage ni auto zanango na j'ai francophonie ngi utiko koleka na mboka na biso na ba des avantages ni auto zanan parce que yo zoloba toteki image ko na ndenge oyo biso to za na kati ya ki ba Congolais o bazola na biso partout. Avantage ni o tozo to moni na misu na ba des avantages ni o fallait pas to ngaki to mona mais to monité. Non, premièrement, avantage c'est belé. Des avantages mais c'est un peu difficile pour tout le bango lelo parce que francophonie est aussi la caca na buto à lobby. Mais quels sont les avantages? Premièrement, nous avons les infrastructures qu'on a réhabilitées. Hein? Oui, bista Tata Raphaël. Babiwane ka babongisi yango kaka batongite bazuwa batie bakulea tout consort. Est-ce que kobongisi za lisum? O bana mboka babagolo bake ndenge Mobutu atikela biso Stade Martyr nde Tata Raphaël zalaka ndenge pe campus zalaka fallait atonga tabanzela ba maluku atonga tabanzela mususu donc atabanzela ba matadi wana donc fallait atonga stade maye ayeka ka ko modifier ka Efrador. Ouais. Ezana biloko yo batonga ka ya biloko pe ba modifier ka. Ezana banda ku mingi chaque année ba modifier ka. Babuka raté batonga te mais ba modifier ka. Mais pona ka espèce yebisa ngai neti supermarché oyo ba tie libanda Tata Raphaël ba modifier to batongi te wana vraiment batongi wana batongo boya te wana batongi mais francophonie qui est mais Kali les avantages to avantage babi lelo soto tanga Mobutu soto mo stade Martyr to mona ka Mobutu oui wana photo ye bango mais tant Mobutu atika yango atika yango sila kite puis c'est athlétisme et si là qui inachevé oui et lelo tika na Sabino je ne le dis pas pour na ko seka bande ko na biso parce que sport les a passé biso peut sala yango mais lelo ceux qui battent na biso ba sali wese parce que même piste athlétisme ezala kité bango kaka piste na bonde ba kimaka na ba artère ko sala moi ba footing mais piste proprement dit ezala kité pendant que c'était prévu na stade de Martyr et tangu baye oyo Mobutu akokisa kité to kokisi yango lisumu salami wapi stadium ya Martyr
ezalaki inachevé, ezalaki un espace moko un peu. Aujourd'hui, ba basketteur na biso, ba travailler na ba conditions moko standard international. Ça va trop climatisé donc à tout côté na Katsiwana, mais c'était des gars. Yango tolobi tende konanga. Siko na biloko ana nyonso. Tokoye kondimate ke to vendre image na biso na lolenge ya malamu. Donc ba point positif ya wana. Et deuxièmement tokoye bato ke na campus non? Piscine wana. Biso tozwa ba blazer na piscine wana. Et comme ki lokola place moko yo ba grenouille ba koka ki kokola. Donc trop sale, très insalubre. Mais le comme piscine moko ya dimension olympique. Terrain à football, il y a campus, batiango, gazon synthétique. So bito otalinga la biso wana vraiment tu continuer vraiment toujours le temps. Yo lobby. Non, yo lobby ba on va la ligne déjà qui parce que tu os appelé temps, il y a la nuance tu wana vraiment. Tout ça. Mais le papa Jacques-Claude Balobi, j'ai à francophonie oyo, écoute trop politisé. Est-ce que ça vraiment y a solo? Tu sais, solo, tu parles, j'ai la francophonie, écoute, vraiment trop politique dans 4. Pas politisé, j'ai la francophonie. Non, dis-moi, en quoi est-ce que tu peux politiser en côté? Parce que c'est le gouvernement qui a pris ça en charge. Et tant que nous préparons, tout le monde critiquait le gouvernement. Il disait que c'est un gouvernement des incompétents. D'ailleurs, ils ont mon quoi le qui même n'a été endoïqué na bissoir. Pour bissoir ba congolais ridicule et tuakate peut te respecter à maloba na bissoir tabay ceux qui j'ai la francophonie oyo et simbi à Tikamboko. Donc c'est toujours pour na ridiculiser le gouvernement, ko salir parce que l'insécurité d'abord, il fallait le gouvernement à s'impliquer. Dans ma Cambouignon, il fallait le gouvernement à s'impliquer. Alors, pourquoi pas politiser? Donc, il y a un bilan de Moussoussou, c'est normal. Le président accueilli à sali discours. Et laissez-moi te dire, Wana, ça ne vient que. Le discours n'a pas couverture. Il y a ouverture. Non, discours a autant que souk ça n'a souka Wanande. Discours il n'a pas Moussoussou vraiment battu, vraiment d'accord, on a voté babi. Et même la politique. Non, mais pourtant qu'ils allaient j'ai la francophonie. Et ça va payer au qui est belé, tout le monde même si face 24 qui paye à ceux qui paye l'image. Donc ils allaient madame au mingi les camions dans les réseaux sociaux, quand on paye dans la cité. Même TV5 à ceux qui image. Et dans le lobby là, ça n'engage que moi. Donc le col est déjà le chef de l'État, alors qu'il m'a quoi organisateur. Hein? Principal parce que au moment de la dernière minute, a suivi combien de tours à Sali, na ba site place ba la misala. Donc cause la politisé, où est le mal? On a tué qui, on a massacré qui a mis les moyens pour sécuriser tout ce monde là. Oh bayaki, n'est-ce pas c'était le gouvernement. Ceux qui ba échoué qui ba s'attaquer na bango. Laissez-moi te dire une chose, ma critique est aux Angate. Parce que même en Zambie, les gens qui critiquent même dans Malobanaï. Jusqu'au présent. Ils critiquent Maloban Zambie, au côté de Nzamba qui m'a bé. A fortiori biso bato. Est-ce que tu connais le baka Maloban biso nos bandaron du mango? Non. Attends, Moussala et Frozo Sala. Yo quand tu vas se passer pelana. Et ça va au baboya la banga muna bango ça peut le baboya du mara déjà. Et puis congolais, ceux qui m'aiment même na paradis na ebindenge zate. Balaki siende paradis et salama boyeboy. On critique Nzambe, on le bakoto yo. Asala qui on pensa bien te. Il faut la casser parce que congolais as un spécialiste en matière nyos. Mais le vraiment ce qui te va vraiment na kati wana vraiment. Il y a muzindo na biso vraiment o alika muzo mais biso ya francophonie. Est-ce que l'autre ko ba ya francophonie wana et même unité nationale. Kati na biso ba congolais. J'ai à francophonie. Est-ce que même vraiment unité nationale kati na biso ba congolais au tout ça parce que j'ai au salemi biso tout le monde qui ba papa ba memi bana ba maman ba memi bana ba yaya biso tout mingi tout ça là qui na ba place au ba tsaki ba jezalaki. Est-ce que vraiment ya kokuya vraiment na kati vraiment ya liboko ya likambu unité nationale wana vraiment est-ce que ezali tout ezalité na qui normal hein unité nationale ezali likambu état d'esprit. Oui. La dernière minute, j'ai aimé. Moi, franchement, l'opposition va encourager les à participer.
Hein? Il y a eu, je ne peux pas citer les noms. La publicité. On a aussi la publicité. Franchement, l'opposition, Oyo, encourager qui Batou, va participer, population, à participer, nager ou à francophonie. Mais, ils ont la frange, mon copain. Il y a des politiciens, ou bazala qui kolingé et simbate, pe baboya qui même, to profiter nango. Donc dire que et même qui l'unité nationale mais je ne crois pas vraiment ça. Mais est-il que et c'est mon langage qui population pour la population nous sauter mais pour votre information il y a eu plus de 3500 participants au Baotek Libanda. Plus de 3500 participants dans 37 pays. Vous comprenez? Donc ambiance c'est là qui bien. Même toujours mon public azala qui vraiment c'est on a été c'est moi azala qui pour na infrastructure pour na athlète na biso parce que bazala qui vraiment hyperment motivé. Donc pour moi c'était un bon signe et j'ai aimé aussi Bartiste ou Presta qui a les deux là. Mais on a peut-être au parce que peut-être mais pas de l'unité nationale. Est-ce que le lot vraiment tu as réussite à 100% dans la francophonie? De 100% à la Karanzambe. 100%. Est-ce que réussite vraiment Ezali? Non, réussite est à Makas. Il y a Makas. Ils ont à Makas, pourquoi il n'y a pas eu d'incident majeur? Ouais. Il n'y a pas eu d'incident. Je parle d'incident majeur parce que les incidents majeurs, ce que Salami, en tout cas, Koyeban, et Kopalangana. Ma campagne, œuvre humaine, elle a toujours bien fait perfection. Mais en dépit, il y a ce qui totali réussite à ma casse. Coup de chapeau à l'organisateur, coup de chapeau à gouvernement, qui moi, moyen pour réussite à la totale. Est-ce que maintenant, l'organisateur, il y a GA francophonie, même là qui nous sert dans le malam to et ça va place mususu au ba faite zalaki te ba faille ezanga kité même moi qui te parle ici j'ai aussi mes failles non ba faille zalaki be ba faille est trop différent par rapport wana eza batu bazotala te yango to lobby eza différent ngape batu bazotala tu comprends donc ndeng to lobby que muto ya koka azanga faille zanzambe mais mentalité congolais ndé il faut n'habiter ceux qui vont exorciser biso parce que risque même les alaki à makasi oyebi que ba sortie médiatique même dans les réseaux sociaux il va produire ba division à makasi ba guerre moko à makasi donc to ba qu'ils ont unité nationale vraiment les alaki non mais voilà pourquoi je pas voulu dire que non l'unité était totale parce que tout le monde même ba la francophonie parmi les organisateurs entre guillemets ba alaki vraiment à mesure à commettre tout surtout les mélomanes d'accord te nandeng ba gérer là qui moi makam et la place ni côté ba mélomane place au mona qui vraiment ni au place moi faite zalaki la place wana et to réseaux sociaux ko ça répète bien signes to les kaka le kuta mais mingi pe les kaka ndenge ya so ozana mayele mabe ozolinga kolobisanga makambo nazolinga penza koloba te mais loko ezotindika nga na loba na obimisa bimisa ka c'était ezane bosolo te ezana ndeko moko aza aîné na presse oui bien très bien donc asala combo asala combo mais na âge ya ye akoka ko déraper ndenge wana te parce que tant ozo créer guerre ya ba Gaulois na ba warrior ozo profiter nani obebisa image ya mboka ou tout yango tozoloba tant ozo créer guerre parce que bango nyo biso soza bana mboka moko tatoza na président moko omoni tangu faire abeta kazo beta soit na note mokore fallait pas utiliser carré et c'est la mis sauf que mutazana ndenge ne a utiliser carré a exploiter ba note musicale mais pourquoi est-ce que musique et comme sujet ya ko kabola bana mboka donc moi je crois que biloko wana et né wana ya presse vraiment à ça l'effort à cola ingénieur Giliti donc tu sais on a ingénieur Giliti après absolument 5 minutes ya pamba parce que faut tout le monde payer makambo itali puis mambo ya dollar parce que tout le monde dollar vraiment ezaya ko mata tout ezaya ko kita parce que ba congolais vraiment
tu se comprends te bazo la pe minga ta ka yo pe oza o tambola kana cité o sumba ke loko na ba supermarché o chanja ka dollar o saka est-ce que dollar on veut est-ce que ça ko mate to za ko kita le problème à dollar oyo mingi tu se comprends ma cela dollar te d'abord pour un dollar et que ezala bien ezala stable il faut économie na biso ezala stable et puis biso moko Congo congolais gouvernement tous en a contrôle il y a économie en mboka na biso mais aussi longtemps que économie en mboka na biso est extraverti c'est-à-dire ils ont dépendre na libanda et nous ne produisons pas encore très bien. Comment est-ce que dollar na biso kozala stable pour ton information bakenda na ndako ande comment ba sala perquisition na ba service de sécurité ba kuti ba machine yo et ça la ka ba franc congolais vous comprenez et na yoki ndeko moko ake ko yebisa ba petit nanga que bango ba proposer même tellement que ba na franc congolais ebelé na bo tanga ba parti wana ba proposer ba petit wana va changer dollar na 30 donc on a un franc na posa dollar vous comprenez et dollar na biso ezo mata beaucoup plus par spéculation par spéculation et lokola économie mboka pe simba na maboko ya bapaya yango nomoni toza na difficulté oyo aussi longtemps toko changer ba gouvernement toko tia ba dirigeants ceux qui ndenge nini ceux qui économie na biso ezongi na maboko na biso te ceux qui te produire te nous aurons toujours ces mêmes problèmes d'où pona kosil sa problème oyo ezosenga musala makasi il faut nanto banda ko produire toza na matela à devise na banque na biso donc réserve ezala penza consistant et ba pe ko contrôler ba cambiste il faut koyeba ko réguler même monde wana ya ba cambiste ba yeba ko répertorier bango bazala encadré soit na banque centrale wande ko sala parce que ba cambiste mususu azala kwa moko boye ba yebi ete azala encadrement moko te ton moi ko la mukache na tableau ne que dollar est comme 28 toyepe kaka mutu pa olandele azate mutu ko interpeller azate mais ceux qui ba encadrer bango bazolandela bango bazana ba maison vraiment ils seront bien contrôlés et puis ba banda ko sala la banque centrale. Merci quand tu le bara toujours TV Zangonga parce que tout ça la katana biso to banda ki pe to komi déjà na suka merci na opesa toujours na ba o bazolanda pe biso bobosa na te ba commentaire na bini ko zala bien vous partagez l'émission, vous j'aime, vous avez ko s'abonner à s'abonner. Tu éviter papa Jacques peut-être tous qui na question morte autotourner que tous qui ne lo unga que lo mais tu poses que question na te dans 2 minutes au cause à la peine moi maloba mingi na moi numéro contact moi bato balanda ka zo ko pesa ba mpimbote et donc ba question ezala ki abino ba réponse ezala ki anga donc moi je ne peux pas vous proposer des questions à me poser mais est-il que o bazaki nango tant musu ba na musika ba na posa koyeba bazanga te ko commenter bazanga te ko tuna biso tozana disposer pour na kopesa ba réponse et dans notre temps ba salutation ko zanga kaka te ouais on les antenne pesi na contact Noël Malonda à partir des États-Unis je te salue naebi ke ozamoko yangai pe naebi ke na grande découverte ozalaka jamais déçu Rolanda biso liker au s'abonner grande découverte à cela car à memela biso ka ba découverte pas memela biso makambo sika président man na maman Nadège Manueno bakambia G7 coup de chapeau na bino oboza ba abonné à grande découverte à munene pe bolanda kayango sans oublier mon petit Pivani Balai et Jackson Mukanya vraiment coup de chapeau na bino na bosani pe maman Mado Aduzo Madeleine te na bosani maman la biso Albert Tate donc baza ebele moi vraiment ça bala liboso pe timbala suka pe ti couper le maman yuyu tozongi lisusu yo oyo za mokonzi ya bio na États-Unis vraiment aucun de liboso tosi tozongi bobonga makaka makambo ya bien eza mais malheureusement la grande découverte eza ndel kambu ya ngonga sans bien en fait ça mbote na famille Moudia tena mona famille Moudia na mona papi Moudia na mona Gillette Moudia donc il y a besoin tellement belle famille le collé
famille du créneau namona Lili du créneau, José du créneau, Christian du créneau, pourquoi pas Kara du créneau. Nazomona grand frère nanga Ingole le métier toujours le Pessiba Oyanga toujours mbote plus 243 82 95 70 716. Sans oublier mon boss Eric depuis na Idambias, mon patron aussi Papi Nani Caleb depuis na Idambias. Donc à travers toi Idambias na Pessiba toujours pas mbote quand n'engezala toujours. Sans oublier mon maître Tyson et elle est toujours Horizon 23 ni makambu ya papi donc toujours il y a maître Nabiso Stevie Mbouy toujours Horizon 23 toujours le Colobiso tout aux dans semaine sans oublier le sous sans oublier aussi donc tellement qu'il va tout l'équipe tellement belé tout écouter là toujours dans balassement moi numéro contact ya Souka vraiment ça va bien numéro nangai 243 991 47 12 62 donc on a contact nanga même WhatsApp yango déjà numéro o boko zulanga ezalaka hernion so ya kufungwama donc soko loki kosola nanga ma préoccupation mutuna tokozanga te kopesa biso mais kozala lisumu so quand même na remercier Cordon le TTT ndeko oaza na sima ya bilili na biso ingénieur Bilit vraiment na CP na mingi jeune talent good job nzambe achao loboko okende musika et puis cadre ba mbibiso eza cadre moko kitoko confort kitoko o ba bengi na kombo ya île d'ambiance na moni pe accueil ya bandeko baza ko sala vraiment et c'est comme ça kitoko au beaucoup de vacances mais papa je retourne côté mais déjà tout comme déjà na Souka oui comme déjà na Souka parce que tout banda rapper tout comme rapper na Souka toujours tout tourne botondi ezala mbala il bosso pété ya Souka ti oya na bosolo na internet ya mwana mboka Efrado place où tu as reçu toujours ba vrai j'espère que bato tout balandi biso ba comprendre que olobi o esenga ki oloba déjà mais tout reçoit toujours marambe belé donc tout ça déjà o ezanda kuna yo maman nanga déjà place à saler ayibi ki ate papa Jacques Dazongeli marambo na toujours naza bino naza grande découverte o nyon soazali chroniqueur to chroniqueuse à grande découverte tant kaka ko beta biso to yaka sans condition to yaka sans cachet to yaka kaka to sandi pour te signer déjà que grande découverte fait tombouama donc au tombouama la grande découverte et en décharge na biso merci beaucoup merci Tokomi Nasuka babai na banda kuna bino merci